Boni ndekogi. Boni ndekogi. Oui, sango malamu. Neni na Kisasa. Bon, Kinshasa ka ndengwana ndeto solaki ya semaine passée hein. Changement moko ya lité. Bon, kaka makamba dialogue onde bazolo bela côté msusu IDPS nani ya Chilombo Félix Boy, IDPS msusu ndimi donc cacophonie penza. Côté msusu bata opposition dynamique ndimi, opposition msusu radical baboy kaka ndenge wana Martin Fayulu azo prôné que opposition pour un candidat moko unique mais jusque là elo mwa malonga penza ezate. Donc ezaka ndenge wana. Ah bon, donc précision vraiment bozana ngote bazali na moi mpita pita katina donc oyokani malamu ezali te sekina koloba. Boyokani ezali te na sens nini na kanso landaki ba déclaration nani ya procureur général. O Numbi Kabange amenasaki ba opposant nyonso oyo bazolo bakeba tinda peuple na rue ba appliquer article 64. Hein, donc amenasaki pe église catholique 5 ans lobaki que ba koyi ko tolérer c'est que Joseph Kabila hein, nini asala glissement donc il faut respecter la constitution donc aux hommes il y a la guerre. Ouais mais les mêmes questions na nini oyo nani représentant nini ya ampe wazali ko benga Tundu na nani oyo Lambert Mende. Ah, donc situation ezali ndenge wana donc peuple ce continue peuple bazo baka que mbalo penza hein ba bo bango. Allô ozo na ngai. Allô. 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 Ouais, na ok kataki. Na nalingi koloba que nani natunaki olenga koyi ces dernières na posaki ni na saki mission na ye na utuko leko sulanaye alobi bien que article 64 wana ezana linéa 2 oyo ke soki peuple abimi olingo boto la pouvoir na makasi l'état a Rolanda yo mais d'une autre assez justifié abi que soki Kabila sali élection tina 40 na 90 jours oyo kozala nani article sous la valeur T donc adinga violer constitution donc ezali kamomoko fait total ngo ndengi tozo ko monde ngwana bongo siko yo analyse no zo sala ndeni na à travers nini parce que eloko na poser question manifestation il devait ça sala ki les gars ndeni en tout cas manifestation na il est inaperçu ezana un impact mon côté na sens nini au moins déjà comportement nani ya Félix Chilombo na papa na ye mingi ya bazali d'accord na bangote baza d'accord te boya ba yi de peso so baza ba fanatique yo ba ya base wana bazo comprendre la réalité te mais ce côté en réalité lelo ekozama matata mingi lelo soki de peso présenter candidat na ye pour ba voter lingi zaki na 2011 en tout cas il tient ce qui d'après de crédibilité manifestation na impact mon côté et donc mon côté bon comment ta bato ya nini ya opposition bako Sereni na Fatima bazi ba debani ba résolution mais et ça kanango le comme côté donc kaka ndingi wana bon en fait très important ezali bandiko bazali banda soki opportunité zwami na mikolo ezali koya so ba koya po batia mitu ba changer makampo na mboka ezala malamu koza bien mais ko compter na bato ya sur place ate soko compter na bato ya sur place te siko ba ko compter parce que bato pe baza na poto baza mingi na crédibilité na Kisasa te bayebi bango pe mingi te eloko na ko tuna yo sikoyo tomoni ba opposant na bino nyonso mingi ba voyager awa na kati ya poto awa bazoya kokota ba bureau wakende ba Washington posta la news o bazaki na Kisasa wana bazoya wana kati ya poto na bandi bazoya koluka ba soutien na poto awa pona ba soutenir ba ona ba élection mo biki ba porte bango ba facilitateur wana yo osala analyse nini parce que bato wana mutu atiaki Kabila na pouvoir bango kaka wana balingi batu ba opposant bino bazoya pa ozomona te tosonga ka to sa cercle vicieux to tourner kaka en rond mais on peut déjà répondre sur mon côté. Nalingi yo au définir nanu idée na yo quoi parce que yo za sur place na terrain oza ko kutoyer bango nalina lo baboye nalingi na lo baboye yo peut déjà répondre parce que pouvoir ils ont rendé par peuple donc on continue quand même histoire bandaki à partir à Lumumba Mobutu tilelo to komi na situation to komi lelo hein pour la nini bango ba chaka toujours élité pas Mindele on va bien ba décideur et pourtant c'est le peuple qui est souverain c'est le peuple qui doit décider de son destin peuple n'a ko décider na chef o ya kopona oh bah fallu l'union se bakina na poto na Washington tout ça bah ça y va valer à occidentaux bah ça va tout le monde continuer à avoir confiance c'était
un vrai leader abanda ko lutter awa na mboka ezali te libanda nyonso wana bakokende kuna ata bapesi pouvoir lelo akosaka mpona intérêt mindele intérêt bakongole te yango nazoloba ke bakongole balingi mboka yo zoba ngai ke awa bayebani bango te. En tout cas je te dis ngara tani ba sondage awa baza plus na confiance na biso batoto bani na poto ata toyebani te discours na yo kaka parce que peuple siko bakongole okosa bango te bakinoa bazokomi un peu politisé bayebi makambo nyonso. Alors oh nyonso ba analyse wana nyonso bazoki na tone ezali kaka kotia biso na bombu. Voilà la réponse à la professeur M. Carlos. Ah bon, et là on a ligné na tout ça nous moi balance mo moké. Bon yo to lobi to awa to remarquer lo ko mo yo sala maké. Ba oya ki sasa bazwa na poto mais ba oyo ba décider on bazwa pa ya monsieur Etienne Tshisekedi azako yamba bango. Ozomona te équilibre les forces za ndengi moroté. Tala. Mundele soka baye pa Tshisekedi po yabike Tshisekedi azana impact. Hein, moni na ba élection 2011 Tshisekedi azana kwa baoba wana tobo yango te. Mais siko na koyisa yo que Tshisekedi ye ako nakolo bandengeni omoni kandenge nani gizenga nini atraisaki ndenge mo pe Tshisekedi atrahi Tshisekedi azana mtu mo bofisa confiance te ezali makama mboka côté ya sentiment te. Hein, batonso baza fanatique ya Tshisekedi mais ngai anazaisa yo moi je défendais Tshisekedi. Toko zo ndaba émission so nzai ko sana radio batu bakoya to ba critiquer na zo ba toujours botika makambo wana so ki likambo ezali constituer dossier na so ki état de droit ekoti na mboka nini justice moko indépendant boki na tribunal siko na loto sangana to za posa mboka na biso za libérer ba institution forte et vanda kasi ba autorité forte te. En tout cas ceux qui ba autorité ba yepa Tshisekedi yeba que eloko moko ya malonga ekobima te. Peuple ndi aza souverain. Bon, bon, il y a encore une question que nous posée parce que c'est l'enquête de Menagi Awawa, l'homme le plus favori na katia oyo européen. Azana azapo c'est na 70%. Il y a banini à sa côté ba bureau nyo so ezali Katumbi, Moïse Katumbi. Parce que bolinga te c'est l'information na zio sur place azali intouchable à niveau à Kinshasa. Donc bon mataba kita wana vraiment ba ko simba été. Yesikoyo alingi a postuler na poste wada. Sikoyo il y a un problème mais ça passé na kati ya article 77 ya biso ya nini ya contrôle biso avant au passer na au poser kazati na niveau magistrature suprême il faut aller des pères et des mères congolais mais yeto ebi ki papa naza congolais te sikoyo ikolega ndenge nako soboy omoni congolais nyo saza maele hein excusez-moi na obitika police wa bazoba na fingite Moïse Katumbi bamindele bakoza toujours pour ye pona nini akosala pona intérêt na bango. Mais ce qu'on t'a dit par quoi nani Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aza penza habilité à la président Congo. Moïse Katumbi tonga outi en exil. Hein na nini na Zambie kuna akimaka loze Kabila pesa nini mbongo asombele ba arme a escroquer ya akima. Akoma pe na Zambie il a escroqué le président Chiluba. Hein ozoka. Alors mutandenge wana par rapport ya richesse ya Katanga ekoza na niveau anate o ezale lo. Hein ma bilo mikemke ya sali stade ya tout puissant Mazembe asobili bango avion mbongo wana ya zwaki wapi. Hein mbongo wana zwaki wapi. Hein Kasumbalé sezoko sa 600 millions de dollars. Ya lobi ke ya zwaka mbongo wana ta zwaka ka 12 millions une partie na apesa keta Kabila. Bon mbongo wana uti wapi. Moïse Katumbi n'est pas habilité à président de la République. Mais problème mais problème est à décider. Non, le problème est à décider si qu'on a niveau à constitution na biso. Problème est à originer en wana. Constitution lobby que l'article 76. Constitution bato sakayango boni lelo baza na parlement na babaki bakoza na double nationalité te bazali. Non mais kasi yango sikoyo tokende na débat na fond ya débat na biso parce que batunyos bazolo bo respect à constitution so ki sikoyo quelques têtes bazao respecter constitution te et pourquoi ba linga ba mususu ba respecter constitution c'est ça le problème na ngina poser place wana ngana ina répondre que Moïse Katumbi a des pères ou des mères ni papa na za étranger ceux qui juste maman na est congolaise ou bien rwandaise na habité na habité vraiment si moko rwandaise. Et vous avez un impact de mon côté aussi longtemps que l'état des droits est en mboka oyoté. Et les droits ils allaient donc donc à kolekalaye donc accepter candidature nae. Non parce que na royebi so secret moko parce que na royebi so likamo parce que il a écrit aussi à Kengi Wadondo.
Kenga wadona kumela Kenga wadona bike Kenga wadona azali père polonais aninote Kenga wadona président Sénat binayi non net ozali na famille moko parents moko congolais au passé candidature ne va accepter. C'est ça c'est que ezali violation ya constitution parce que Kengo lui-même Kengo est polonais Kengo azali président nini ya assemblée nationale oui manevre ni salama kaona ezali ba belge ni ba saba manigansona hein c'est batia ewana aussi longtemps ceux qui Kabila obi azali nini empêcher Kengo azwa comme ça misère banda ko constituer nini ko perpétuer toujours misère à peuple congolais tala botika ko chaka toujours hein ni élite na bino na ba occidentaux nous avons des intellectuels bazana poto na États-Unis na Canada partout ba congolais boyande awa litezali awa ce n'est pas l'Occident. Mais eloko naza ko yebisa yo ke le moment naza ko yebisa yo ke to sala analyse moko nini cartésien donc to lukate to lo nino yango naza ko bana yo ke il faut ko sala para ba makambo parce que batwana parce que soko yebite il est déjà reçu par bato ba décider à monde nyonso na papa yambaki donc nalobi ba décider tika na edo muke nalobi ba décider wana bango ba décidaka toujours ba boma Lumumba ba tia Mobutu tout ça donc continuera toujours na bombu wana ba élection kuto nani honoré nganda lobake nini élection ko sala maté aussi longtemps que pays est occupé Congo est occupé ba kosaka ba retourna mutu bazako banga tout ça ba bi Congo est pays mort démocratique biso tozali ba politiciens na ba tiani ya PPRD ou bien AMP tozali ba adversaire politique physique. Ce sont les échanges des idées. On change d'opinion. Ce qui est bango et les qui habitent. Toi cadré ni nabiso. Kokende ne wana te. Il faut répondre à la question exacte. Yozo katangai naza clair. Na lobby boye. Yozo ba décideur pour la Congo. Alors jusque-là vous n'êtes pas indépendant. Oh tenani menda lo bakabio nous sommes souverains za lokuta. Mais c'est ce que nazo bemo na logique wana, na logique oyo wana oza ko lubana ngai. Logique yango ndeza ko bema na yo. Logique wana ngana linga ngote. Parce que Congo waneza opinion non waneza opinion na yo giko kocha opinion no plus oli noté luka likambu ekene na logique o ezali parce que olinga te batwana bazana même mise main noire sur le Congo donc olinga te to moni yango na élection ya Tshisekedi to moni yango ya nilo yo lingolo banangai ke mindere baleki soma yele lelo Cameroun na ningia so dini destin na maboko oyebi bien que États-Unis la France bango bazako nini ko supporter Boko Haram ko pesa ba arme non qui au déplacer nino yo te au déplacer nino wana ba raison moko tozo balikambo Congo. Donc il faut tana mutuna yoke on comprendre ngai te yoka ngai na lobi boye botika aliénation mentale que réalité de mindele basi ba décider basi oui Moïse Katumbi a cause la présidence 70% biso to ko to contre bango to ça basi te na lobi na landanga bien la zala précis na réponse na yo na lobi na yo bien que azali na ba chance wana parce que bolinga te bango nde mutu to za ko vivre ça réalité eza question aliénation te eza réalité eza sur place mais ya lobi no sala analyse na yo na analyse do na kawana na bité que o loba o préciser eza aliénation te eza réalité donc il faut tout ça la analyse moko tika na répondre na analyse ndenge lobby mindele donc à 70% balingi Moïse Katumbi aza la président de Toza toujours na bombu lokwa bino bolingi ko se pied toujours makama mindele tolingité non tolingité yoka nano oza journée yoka nano zisemba ikena ngai lokwa bino bolingi te bon meka ko lutter pour na yango tolonga na bombu oyo lokwa bango ba décider to continuer ka ndenge wana na roba to nini mayele bafungo ekotuma nino tolingité mutu boka ko ni manyaza l'esclave te ezali ba circonstance ba réalité ezali il faut que tout ça ba analyse moko typique pour na toke na solution moko est palpable na sali déjà analyse la lobby que ceux qui battent Moïse Katumbi ezali pour intérêt na bango ko sala pour na Congo te. Mais c'est ça c'est que question na poser que yango wana donc sikoyo yo ndengo zali wana à part wana pona ko détourner nini ba idée na bango yo o trouver solution o luka solution ni solution zali boye nazana besoin ya ba congolais bazana bolinga mboka ba patriote
oyo batalaka intérêt na bango personnel te parce que congolais aza na amour ya mboka na ye te, il n'a pas l'amour patriotique. Même mingi oyo bazokende kuna na bapoto tout ça kokuta na bapare na bango tout ça baza na bolingo ya mboka te parce que so baki na bolingo ya mboka bakozala na besoin baéduquer nano masse peuple aye badroit na ye parce que peuple congolais awa kisaka bayike nde bayebi droit na bango ozomona. Alors mpo na ngai namoni que les jours où Congo akozala ba leadership oyo responsable balingi mboka baza bolingo ya mboka lokwa Kwame Nkrumah balumumba banaser nde tokolongwa nini na bombo oyo nalobi te na Congo bazali te baza na bango bayebani te. Donc soki bato baza bolingo ya mboka balingi mboka wana mindele tokofaire nini échec na nini na plan na bango wana plan na koza échec na nini awa sur place na mboka ko éduquer peuple ko ebisa peuple ko enseigner peuple ayeba ba droit na ye ko expliquer peuple makambo ezoli kana mboka pourquoi 56 ans yani l'esclavage qui les réseaux continuer peuple nde a décider ce que so peuple a telemi en tout cas mingi ba faire le côté ba ko se plier voilà. Bon na ina epsali comme na poser question moko siko yo okendeki pona makambo ya musala na yo ya ko postuler na yo opesa ki bambongo na yo siko solution ni yo zwi kuna net élection salamité au porter plainte ou bien porter plainte parce que aux en a droit na porter plainte. Oh, Nini, en tout cas, dans la conscience de la justice à Congo, il n'y a pas de justice dans ce pays. Parce que tant qu'on a déjà procuré général Mobimba, hein, à ça qu'on menaçait les opposants et pourtant, ni la constitution a vu ces accords que liberté d'expression et les alliés montonions sont qu'on s'exprimer. Mais à la Congo, ils ont bon côté. Il suffit qu'on s'oppose la candidature à la président Kabila, allez, bazuyo, bâti on a une makala. Mais liberté d'expression, les alliés, aux hommes on a des corangai. Mais au bambongo, on y a bafouta, tout bafouta qui c'est long, n'enga na yoki, hein. Selon na yoki que bambongo wana bakozongi sangote hein bakozongi sangote et que nango nini ofele. Mais étant que un peuple démocrate étant que un homme politique na utako poser olinganko question moko sikoyo na massacre ya oyo samangi na janvier ya ke na porter plainte ayebi singa iboye so Olanda ki olandinga na émission alobi boye na landa ki donc ezali du fait au ça acte moko politique et ça acte moko politique OK au porter plainte pour le relaxer c'est une perte de temps parce que nini en Congo nini état de droit égalité justice indépendante égalité justice alliés inféodé na pouvoir en place ngai na koyi konekisa tango nanga pambate pour na 548 €, hein 48 $ nini bafuta ki pour ngai pour naza nini candidat député provincial na moni keza na ona tina mokote ba mikolo nini ba institution ya solo ko vanda na mboka na biso état de droit est vendu justice moko indépendante à ce moment-là je peux porter plainte. Bon par exemple moi muke nani monsieur Carlos yokana no monsieur Carlos nazo pesa information na lobi boye ah na Congo ata nazo ba société téléphonique eza la Fricel ya ba libanais hein eza la Orange ya ba français nini au charger nini carte boye ba melio ba unité okobenga bango boye oh c'est là za 48 heures tokozongisa tilelo OK le fond n'est pas nani donc lokona bango bazui nini bazui bazolo baké bazui ba condition na maboko donc atoko kofunda ye bakosaya eloko moko te alors naki lofuna makamani ya bambongo wana bakosio bapesa ki wana. Bon en fait bon wana to longena bon actualité ya yoka actualité ezole kana na kati ya actualité ezole kasiko na kati ya Kinshasa ezole kana kati ya Kinshasa sur le plan musique planning sikoyo nini ezole kana kati ya Kinshasa pona makamulete wa musique nani utazana top ba biloko mingi ba opesa biso ba précision parce que vous êtes sur place na terrain debo ça banaliste mo parce que vous êtes journaliste. Pona nini na musique ba congolais ba faire musique te musique na chez na on a best na kolo bango musique ya Congo yali musique moko folklorique donc la musique ya kala neti ya ba lwambo ba kiamanga na maseta ba tulukwa ba nai ba tabule rochero ezaka lisusu te ezaka ba polémique kofingana na télévision hein donc misala boka kofingana hein ba makamba busoba mais sokotali de top sikoyo mutu azosa nini na musique na Congo en tout cas ngai na amona ngate ba lo appétit on a ni histoire Fabregas hein donc na nini Koffi Olomide album na ya utiko bisa soki 13 apôtres wana mais en tout cas franchement musique c'est ça la baisse bongo sur le plan sport neti Mazemba qui champion le Bénin. Bon ce qui était étonnant mais c'est Carlos
tala nini Congo eza monene awa na nini na Kinshasa na mona kaka donc bakinwa nano bakomi na esprit ya sportivité te fair play ezalité hein renaissance c'est kobeta match ao komona bitumba na ndinga osakana te batukozoka tout ça imana na vita omata so vita zobeta match imana zo supporter équipe oti libanda mazemba oti kozwa coupe awa nanda ki match na télévision mais Kinshasa batie babi Kinshasa boimbanye il faut mona motema mabe hein eza bakinwa hein Mazembe a gagné coupe hein banini bakatangie baza ba congolais lokola biso mais na ebisio que ba se peraté bon wanande okazaka nini na Katanga bon parce que dans mon aki mettez mvwe mbalobaki likamwa de bandaki na kati ya Kisasa parce que na kati ya Kisasa ba Alexia ki match en live te ezalaki ba kenei ba kotaki na ba mso bandaki na ba radio ba makambo belé donc ce qui m'a fait bandaki en direct ezalaki na digital Congo na subi ça Canal Plus a diffusé match ngana na zaki en fin na zaki yango mais na Kinshasa rien ce qui mazima biboy baganga te mutewa mabe Congo mte amade aussi longtemps que mboka na biso cultisme et continue c'est Carlos au vandi tambola tamu kiata na nina na yolobo tala salité na mboka nenga osakana te ouais li solo ya salité wana toyoka kiango tobiango ezaki mbuta aza ko s'opposer soki na ministre nini apesaki ya mbongo donc wana ezali babiloko ba détournement ba osala nayoki balobi yango trop batumi bakomi kolobela yango donc salité parce que communauté européenne a lâché na ye makambo ya kolongola ba inondis na kati ya Kinshasa alors sikoyo nalingina komi na suka parce que na ifuna zo na kati ya studio nazali na ba fichier msu na ko balancer yo opesi le banu suka ezalini le banga suka ezali boye ke ba congolais balembate biso toza ba adversaire moko politique toza ba démocrate toza rapona ko finga te toza kana ko pesa nde ba idée omoni sikoyo nous constatons un peu côté ya ba décoration nini ya majorité po batutu bazoba kakao nani Kabila Zamabe hein Kabila Zamabe mais Kabila côté mususu aza fotifié mon côté zali pe entourage entourage les a bien té parce que Congo zali mboka na biso peut tous ba idée ya malamu to ko pesa ba idée ya malamu pour na ko faire avancer peuple nini mboka na biso surtout politique sociale o bango bagangaki ti lelo 15 ans basali elo côté mais mabe na bango ezalinde balingi te batumso bazana ba idée ya malamu ba contribuer pour mboka kende libo ezali de fierté ya mboka ezali kesi ya koyoka solité c'est ça qui tue notre pays le Congo yango nazo senga congolais nyoso za bolinga mboka ezala côté ya majorité côté hein ba français nyoso ba vandeki autour ya Hollande ba pesi ba idée pe ndenge moko pe biso to vandi libanda to za l'expérience ya mboka ya mundele to ko ipe ko aider pour mboka biso kende liboso pe alternance démocratique et salama hein manda président Kabila Koki a pays na bo pete nyoso ba pesi ba garantie makambo nyonso eleki malamu olia koluka hein likofingana koluka tiraema parce que d'autant d'intérêt ya mboka bana biso avenir bana biso des jeunesse eza négligé donc na lingina suki na poser question mongo kirie et yelinga na mutu je m'excuse tout d'abord donc quelque part osano pour dialogue en tout cas pour le dialogue pour nanga en tout cas na contre na mona tina dialogue wana te ceux qui président Kabila inko négocier départ na ye na ndinga malamu hein akoti kosolola na kete nini abengi menini ba congolais nyoso groupe moko rese na bazali banda to sololi hein si il s'agit ko créer statut moko spécial pour na ye hein ba déranger te avant na ye kasi yango dialogue bon ni titre ni la ya sénateur à vie à cause de là le rôle arbitre so ba le rôle expérience il y a passé 15 ans à pouvoir à cause que ça fait ba idée na sens ona tozo kande kimia tozo ka Congo et émerger Congo et le Kaliboso tozo ka ba détournement il y a mbongo à l'état za lisusu te hein tozo la nani état moko viable au mutunyoso aza ko respecter mibeko ya mboka c'est ce que nous cherchons. Bon ndeko mabandi ntusuki wana ngana zongi na kati na zonga na kati ya studio na ABC yo bon yo opesi avina yo toko batu ba kolanda yo mingi place ozali wana parce que bayebi bien que yo ozali moko ya ba journaliste osalaka na radio centrale Anvers na bandi omeneka ba enquête pona journal la biso et kende radio na biso kende liboso na zongi wana na pesi yo matondo bien na pesi yo engelamu. Merci beaucoup na pesi pembo te na ba auditeur na biso baza kolanda biso
o bazali kuna na mboka poto na pesi mbote na mwasi na ngai na bana na ngai na pesi bandeko na ngai nyonso ba na Anvers na pesi mbote na Adrien Chuma na pesi mbote pe na ba auditeur na biso banda biso na Washington DC na Canada pe na Belgique pe na mboka Kinshasa. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Merci mingi Ndekoki na soki wana